Et vous avez bien là, l'autre. Vous avez l'autre. Ils sont là, ils sont là, l'autre. Ah, ils sont là, ils sont là. Ambassadeur de la paix au Banga était Nyamakor. Ambassadeur de la paix, c'est Héritier Watanabe. Ah, mais impoli, ça donne. On n'y aux arts impoli. Impoli, ça donne. Il faut bien monter que ça donne. Bien, président de la République, tu vas faire un simple, tu vas faire un. Mais patron Nayo ou abandonné au foot ayo. Bah quoi faire mais bah quoi expliquer faut retourner la page, faut sauter page. Donc cultiver la haine non la paix toujours tous en abino là. Tu veux cultiver la haine mais non la paix. Parce que muta bongo so botier dans samba ko banini. Muto wa faire na ki quit dans samba ko banini. Alors le monde va candidature monsieur ça va faut ba candidature, vous comprenez? Bah ta ko voter bah ko possible ba candidature ça ba Félix Oisier quoi. Comprendre? Ba faire ça ba Kofi Olomide ba mo quoi bongo. Encourager sous Blachard Moussaka BCBG. Saki Alingi Atala émission Yakambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus Pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonya César kao info plus tala pe mona info plus otala kawa mbote na ba abonné nyonso ya chaîne YouTube na biso info plus. Merci na confiance au bopesa biso ngawa bino Mustafa Malembe Maji nde na ebisaki bino bomesana na ngai déjà pe belé ba komi déjà komesana na ngai to salaka musala pona information to tambolaka pona ko lukela bino ba information ya ko diffuser po bino o bozali banda mboka botalaka biso naza na ngaliema précisément na ozone na yeko luka ndeko moko boye ndeko wana ebele ba ebie Aza chroniqueur, parmi les chroniqueurs, au Bayebani na internet. Aza chroniqueur, Oyo a créé rapé ba polémique. Aza chroniqueur, Oyo Azalaka bagarreur, a signera Oye la rae. Ye wanande to meka ko solo na ye na réservé comme na ye. Nde na opesa yembo te po découvrir chroniqueur ngo ezanani. Bonjour Ndeko. Ouais, bonjour Mustafa Malembe Babi. Info plus, hein? Info plus toujours, ne m'a camion, ça la vitesse internet, c'est bon. Aux attendons, on appelle ce bonjour, aux attendons, on appelle ce bonsoir, on appelle ça belé bon, on appelle ça. Donc, on a tout sur Mustafa Malembe, bon, Migolo, on a qui ne quitte maintenant, on a cambouté, maintenant, on a une étoile. Ndeka Bobi Nganga Migolo, 6 cylindres, 6 bougies, 3 tumba, 3 pélis. Donc, on a appelé bon, égalité toujours, on a bino. On monte na bino, tout, ya Willy Moucheni, tout le monde d'Amboka. Just a minute. Raoul Itono, Moukonzaka Foufou, le monument, de Simika Foufou, tout la minute. Raoul Itono. Nous avons Mustafa Malembe, le peuple n'a pas de palais. On a parlé déjà, tout et tout le mojé qui est de Tokos. Nyamakor, bonne santé. Kanomoni n'a parlé. Mikole Belé, vraiment, aux Alakité, na actualité. Les Alakité, Yanini. Non, les Alakité, na actualité, les Alaki. Mais les Alaki, les bandes de déplacement, les Alaki trop, moi, déplacement ya okimaki yo po to yebi ozam tabarando kayaki rando na mutu yango kimaki toni kokima c'est trop dire même pas na kima elle sur la mboko batuko babu mabet na mboko ba okima te boso banyamako to kima mais nyamako tant que héritier watanabe goga Costa Nostra to tore na za vie na okima na okima te mais nyamako bamsu balobi o kobunga na weza par rapport ya moto bosimba papier di po bino boara soki bana ya edi balobi ke non moto nyamakor asimbaki contre silaki yango wana abungaki na circulation yango bandai komona na te yo moko lelo tozio okolo banini na bato ba oloba iloko wana c'est muta na kisa ko bunga mbala mo bungo jamais basi la rapé nano yokate mutaki na succès sili bongo ngala wasila nene ngamna na succès chaque jour biso nde bakolo succès internet
na internet oza soutenir ma on dit pas que ozaki soutenir ozo luko zonga peut-être auto renouveler ah to moni de yo sali pe émission na ya dit peut-être auto renouveler ko yamba idingo ndesaka na kenoza ki sepe idingo kasi oke kozwa oke renouveler contrat po ozonga suna masolo venanga bundi dinganga bundi dal frère biologique de Ferregola elengeye Clara Missa Musanda Mboy Katale ya Rosa nyama ko répondre ngana te na ko no na question na yo na boka ba oya ngati ba fan club te mais ba pire ba vrai nyama ko ba vrai ya équipe nationale ba Katale ya Rosa la maman solano vive dia za vene surtout à la ranaï azape membre de l'équipe nationale tu vois il y a dia dans l'équipe nationale donc tant que tu as la ranaï azape vene biso père na biso abinenga coach pas motiver biso na mambe la motivation ka trop de boulot so moninga na kititi ça mamsu que joueur abeta balle makasi mais ana club ité abeta balle na club te ba patron ba club ba ko sombete pa l'équipe cher makasi nesinga ko na site be futanga maman ba $300 so futanga $100 mamsu na boya na ngana Nyamakor quelque part mamsu ba lobby au section aussi là et ça par rapport aux trop impoli excusez-moi na lobango babi Nyamakor aza trop impoli à insulter n'importe qui ya zaka kasoyi patron na ba yokani ka te akofinga Nyamakor na bato bazolo ba biloko wana yo moko en soi oyebi ke ozalaka ndenge wana ah mais impoli ça donne on nimi ko zaka impoli ça donne iboye bango te que ça donne impoli ça ozapena impoli ça que ça donne botama non babi olongwa kutu na Congo dialogue tozalaka biso nyonso ofinga même maman Francine Ngembe ofinga e mabe bien président de la République kutu ba ofinga e bongo yo simple mutu ba ofinga mais patron na yo o abandai ko futa yo ba ko fingo te mais ba ko expliquer yo et c'est injurité et lorsque vous me sommes congolais injure une explication donc faire comprendre mutu au lieu tonga au lieu ima au murmurer mais au expliquer mutu nous devons expliquer Batou qui fait la mission pour postuler la députation à ça et ça va explication nous devons expliquer Batou nous devons éclaircir Batou on a le maman je parle toujours bien le maman ma zone n'a rien à ici pour vivre la musique koufa mais le simple d'atteindre pour maman vivre la musique c'est moi on a levé là on obé bana pe na vie na lelo yo bozongisa na parrain na yo le vieux zoro mabialo bungela ebe et bozoro mabiala na elote Zora elote. Biso mo la zoro mutunga la mona elote. Mais Nyamakor équipe nationale aux arapé parmi membres de l'équipe nationale chef aux parmi ba membres na yebi te soko za chef mais yom toujours apprendre nga aux parmi bato bazalaka merci pour na ko apprendre nga aux parmi bato yo bazalaka membre de l'équipe nationale lelo visibilité ndenge bozalaki bozate bopanzani to ndenge ka bozalaka okuna muta polémique okuna za muta boye to pezaka ba bezu bosali ke non bo doser nanu to za ndenge non équipe nationale tout ça pas professionnel tant mon équipe nationale RDC mon abadi merci Mbokani ba Youssouf Moulumbo vous comprendre elle ko ndeti bisepe ba Nyamakor au moi Karim Mokonzi déjà en Algérie. Bon, déjà, quand on a mis la France, déjà, je le salue. À côté d'amis qui lit. Donc, je ne sais pas professeur. Mais Bamsou Balobé qui est France, t'as ici. Non, c'est en Algérie. En Algérie. Pas que ici, nous sommes en Algérie, nous sommes ici. Alors, c'est bien, nous sommes au moins ça. Pour le monde. Tout ça, équipe pro, équipe professionnelle. Tout le monde. République de. d'Angola, République d'Angola. Donc, équipe nationale. Équipe nationale, équipe amenée dans. Nous avons Raoul Etono. Nous avons habité tout. Les Ketchup, j'avais de Paris. Donc, tu as mis ici que. Tu as ma cambo. Ça va bien. Les équipes ont mené l'équipe nationale. Donc, tant qu'équipe, ils ont défendre Michel l'héritier Watanabe. Et vous excusez pardon. Ils ont toujours défendre son excellence Michel l'héritier Watanabe. Pour être son excellence. Mais c'est l'ambassadeur suprême. Oui, il faut dire son excellence. Parce que tout le monde a Michel Moussou, c'est honorable. Il y a son excellence. Pour de faire un bisou, on a toujours postulé. De faire une candidature du président.
c'est héritier Watanabe dauphin na biso wana bana kimbanse ki baza la calme na rapone la bango dauphin na pesa bango ozolingo memanga place na yeli information na ngai na tokene nango zala posé dozo to solo na honora ki ngai ba tiko honora na siku na mona ki on déjà na Facebook ouais ba honora to solo na makamba équipe nationale Nyamakor a oumeli na métier ya chronique lelo yo baninga lelo yo bamsusu lelo yo bandeko musu bakepoto pour peut-être batia rassurer na musala na bango lelo ndeko na yo wana alo bamuta kepoto ndeko na pe ya Juvenal ya équipe nationale lelo pe ndeko na bino aye peut-être simano na musala oyo ndeko René Abire abali Nyamakor tout le temps na ba polémique tout le temps na ba rando Nyamakor ozomona te ke musala ozo Nyamakor ozomona te quelque part baninga bazo avancer yo na polémique ozo dinda kaka ko dinda c'est trop dur nyanga soke Nyamakor a dinda le seul chroniqueur a somi mutu ka pese mutu ka cher Nyamakor dans la biche taba evopexu Juvenal na lelo na France René Abire lelo. Écoutez, Paris, France, c'est Paris Foot. États-Unis, c'est DF Loterie. On a combien de Paris Foot dans les mondes belges? Juvenal a Betagi Paris Foot. Non, à France, en Afrique. On a exemple, comme exemple. On a combien de DF Loterie dans les États-Unis? On a combien de Paris Foot dans les mondes belges dans France? On a combien de Winner dans Londres? Donc, vous comprenez? Pour tuer le côté, tu peux s'attendre à temps. Donc, Ndégonor, René Abire, à Bali, à honorer moi si tu peux ça chance. Tu peux ces chances, c'est un artiste qu'on a moins sur balaté, pour faire pour moi sur bala. Il se rabalise la chance naïe, d'encourager couple na bango, leader capacité qu'on a rien à bien couple. Ma jeune frère, ma balane, ma jeune sœur, il tourne marrage, comprendre. Les abali bala moi boy, tu connais le belango toté. Yo bien moi j'ai des enfants, mon baba somme na bala au bala. J'étais que ceux qui massent dans la bali moi c'est optimiste. Abali se passe que ache sérieux Nyamakor azolinga ache sérieux na musala na ete. Sérieux ngona chango ne na simba Bible. Olingi à chaque fois ka rando internet des églises des écoles ti. Na za professeur na université te na pesa rappeler cours na école moroti. So esengi ba fingo na tongo ba fingo na poko. Na midi ba déclasser ou. Doza bon. Toko tasiko na actualité o na yeli. O yeli. Nyamakor tout le temps rando. Si c'était pas l'année passée, c'était l'année passée, vous allez qui agressé na bateau maison mère, na fait un de gonabiso Gloria Olangi, vous allez na vie nabiso le vieux Zoro Mabiala que je salue, vieux vraiment Akati, le news des stars. Vous avez agressé, vous allez rappeler na ndeko na biso moko azaki pa na biso na info plus ndeko pegi titan vous avez agressé mais lelo yo Nyamakor asimbi sous micro pour nako chrétien le président Werason Nyamakor honorable le président Werason ya wenge musique maison mère papa tikanga ina lo bandenga na zolo bela lelo yo ozisu micro ya kofinga vie wana Nyamakor au juste olukaka nini na maison mère rando nini yo zalaka nango na bato maison mère batabongo fo mara noni ngana zana bango batabongo babe na bongo bandengo na saba ngo kanoni ngaka kina bango si comprendre ngami ko na ba rankina ba buba na ba yusufa na ko na ba rankina mo localité tu vois pour la passe donc maman na bango bina faut retourner la page, faut sauter page. Donc cultiver la haine non la paix toujours, tout ça bino là. Tu veux cultiver la haine mais non la paix. Parce que muta bongo so botier dans samba ko banini. Muto wa faire na ki kwiti wana na samba ko banini. A ko banini. Gibson on a bena ko banini. Mais musicien le plus populaire il y a Afrique et puis il y a Congo. Azo la teka nguba. Ambassadeur de la paix au Banga était Nyamakor. Ambassadeur de la paix héritier Watanabe. Totorena, Costa Nostra. Ambassadeur il y a Croix-Rouge au Banga était. Ah. Aposte Moussa Chara Batama Mbogo sur la Nélango à la poste Moga ne Babamba. Bah, Zangono le nom. Bah, Zangono le nom. Nyamakor Bozo Kima, Nyamakor Bozo Bomba Makaka en équipe nationale.
lelo oza pande ko Adams Luzolo ozo travailler na ye nyonso wana ezaka po bobenda na pemene héritier po boluka ba voyage ngai écoute na fana na héritier liboso ya Adams wata c'est mon frère na Kitambo moi ni grandi à Kitambo héritier moi na Kitambo oui sanga Adams c'est sima na ngana héritier boye bien oti nyonso te nalobi par rapport bango lelo yo bango nde basimbi bango nde coup de fil pa ya wata ya bulo liboso na nga siko yango wana siko yo zo loko za mona Kitambo loko perdaki ozo apusa na pembe na bango po bozala goga tuzangi na Brazzaville pa ya Wileto kabiso mbaleka kabiso mbaleka oh na wata oh botela ki ba vidéo te ba page mona kite et pa ya Wileto kana Brazzaville kabiso mbaleka voyage dimanche privé toke dimanche na tongo lani tozongi et pa ya Wileto ka apesi goga $90,000 nga ba bolinga maman 500,000 francs CFA beta mentale na combien. Mais azokende Abidjan atindi karine bokonza Algérie nga lokenda Angola isiko te papa to moni preuve te lokenda Angola ozokenda Angola moni preuve te d'accord ozokenda Angola bato bakokende batumsu deya to yebi ndeti badams o lelo aza patron na yo oui mon boss je le salue patron boss aza patron na yo ya okende nyamakor na liste ozali na liste Abidjan tenga liste Angola Nangola oh mais koza nostra zo kende Abidjan yo kende Angola kata tininga Angola moni question na tikena kin mamsu boko sengelanga Kongo mobimba yana kina tininga Angola rivana na Angola jou ya jonga benayi to rapide to même vol même air na aéroport c'est moi ba kita na 15 nga pa na 15 heures tant air tu peso uta Abidjan et ça ska na Angola zunga pa to ekin goga kosa no sa totorino moto na tembe ngiti wata na be mona papa chéri nta foula c'est goga c'est papa chéri souverain binadama comprendre yoga à maison mère et maison pierre à maison winzi vous êtes kufa na ngo mona winzi la rasus bilo ba supermarché comment ba winzi la rasuti yoko sema bilo la winzi typhoïde mais on ressemble kilongo na super na kin marché tout na mon supermarché régal on me dit que winzi c'est trop dégueulasse typhoïde je dis la vérité bon on constate nyamakor na question mo na tunaka ba chroniqueurs lelo yo ndenge ngana comme star okoma star mais musala na yo oyo ya lisango musala na yo oyo ya lisango otika ngo te pozo continuer kana yango ngana okufa sur scène okufa sur scène nyamakor bino bobandi musalo avant biso natunaka yo nakotuna yo kaka nde natunaka bato nakepesa ngo mese la mer mbende mbalanga naketika la mer mbende trophée tela trophée tela culture bandeko minute kosila biso nyamakor azokima ngai na nyamakor na musala oyo ya chronique ndenge bino bobandaki yango na ndenge komi lelo nini oyo omonaka ezalaki liboso lelo ezate to eloko ezalaka te tango bino bobandaki lelo ezali na monde na biso ya chronique nini oyo monaka kala ezalaki lelo ezate to o ezalaki te kala lelo ekomi nini oyo monaka ndete ba biso banyamaka to bakisa ba 1+ na chronique po to ya na polémique sur place bazoko edikio pena na télé do wani ezalaka te ngam na ya na un déjà yango wana yemi balé to créer makambo na biso ezalaka te une équipe nationale to kotisa ngo yango na lo ba Kardassia babima makete bana bamompono bana bapaka juma babulisaka na ba victoire na ba imika omona bango abachana ba gloire olangi ba fifisiwa comme le salaka yango wana parce que ça basala nini comme basalaka yango wana babulisaka ti ba transco toka ba kongola zando ti mbudi pompage makasa Kitambo transco to kongola nzela ti kapna bango wana nyamakor rando te na ba vérité yo yebi wani batu basala émission na babenga impoli c'est que bien bo kizanga na impoli tango yo na parler tout ça une émission c'est nga impoli no fingi yo rando kaka yo zo créer ngada zo lobela ndi bato yo wana o bazo kosa ba petit fan tanga ba fanatique beles tout baba si ba krakanga mabe ngalo kwa kofi fallait yebi kenya makoro lo kwa kofi tasiko batunga leki bona ba succès bangwana batanga ba ko komisuna fali wa mo sinanga ex nanga madame nyamaka ozo sine okoka pechana ko to kakole ko tayi mamna alo ba bien pechana kakole o ma peka so beta adomu na wenzi ayi bien mamna alo ba non te Nicolas leki na adomu na ba mamna alo ba qui est vrai
Je vous dis la vérité. Non, on peut savoir la Bible, on peut savoir la Bible. Je peux savoir la Bible. Ça n'engage que Niamakor, Tozo chité. Au Kangi photo, il y a dossier tini numéro parquet. Au Pessingango, au Pessingango va mettre des Kabo Baza. Vous comprenez? Totorino, le rôle à Roman Bimisabino, on a pas prison, Nenga Bimizaki Bercy, donc il y a pas de la guerre. Il y a pas Robimisayo. Maman Miki, attends la CPI, non, Bima. Totorino Zali. Oh. Raisonner ma chère. Costa Nostra. Mutuna Tembe. Niamakor to komi na fait émission toujours kita to chité pour oyebise ngai na zuyo minute belete pour oyebise ngai pozo kene musala. Ouais non ngana laver na di boulot ta kutinga ba gondo songa tala makoloko ba mona ngani na la. To zo na ndagu. Na lamka na tongo boy. Mon palette. Le on place na fitre mikolo. Donc je paye trop cher. Fitre pas la cher donc. Non c'est ngana laver na ba Raouli ton le monument ya Kafufu. Ba vena nga solo bo soutenir nga na fitre ndagu pour ça cher magazi. Donc Mobutu ba no vana likolo nga na vana se. Oh je suis au Mongalema. Oh faut dire que na Mongalema. Na Mongalema. Donc ba mise minte ba fitre na Mongalema. Niamakor to chité déjà. Donc pesa ba venanga boga le vezoro ma bien la vele news de ça congolais vers sola sola bien nga aboni dinga jibol mbala meseleno ya uli musheni koda mboka sona boko na misu pour bana basali rentrée scolaire mais na komiko kabela na bana bandeko biloko pour niveau mbonga rentrée ngana na mona été bando ebisanga depuis to zalaka na dialogue mbongo ya rentrée ya uli musheni pesi ngai donc na komino kabela bana bandeko biloko yozono toi paquet bakao à classe on a université zoa derama ba duplicateur pour ya où il a c'est liban en stock il y a piqué par l'encrisé et rentrée scolaire donc rentrée scolaire il y a vu mobimba et tolomo ya où les moucheni ngondolo ya nyama mallette magique qui toni les points mon à Londres ndana monga magie si va bien selon magie mongo si so ni mara magie le mongo ni ma magie na banga bilo wana to olia mbongo ebele so ngamo ndeki so banga ngo jisaka olia mbongo ebele vena ngai Cédric Mbongo Japon babi cerveau moteur à Japon wana ministre japonais Cédric Mbongo na bosani yote Jogwa Solo Dieu merci Mbokani ya Marlène Ntesa vena ngai merci Dieu merci Mbokani ya Marlène Ntesa na bosani yote vena ngai ya Solo le monument Moïse Bintala mwana njila Solo le roi de Coco et de Piton Ahmed Yala venangé Mekaboulou un premier ministre ba pelenga monter ya Rover Massananga Raoul venangé un premier ministre na Brazzaville a payé monter à Rover donc Rover d'aba piné déjà basumi d'aba piné venangé Santiago Mokonza Bazomba payé d'aba piné déjà 4 parties d'aba payé donc il monter doit payer en haut venabiso wana Mekaboulou un premier ministre na Brazzaville a tina monga monter à 1200 balles donc c'est na payé monter ya jet privé à Bemba na car pour car wana beneza salon na ngolo l'avion donc car bongo ata ba ministre na bité so ba kotambo na ngwa car cher taram ploko nga bande de fois na ngoza valeur $400 tala na niveau non donc na komi muta mbongo mutu munene nde boyebi donc ba auto bolinga nga makasi bo continuer bo s'abonner na Info Plus bo misala na Moustapha Malembe journaliste ayena ki bonzambe émission kitoko question propre venanga Kofi Olomide quoi ta koramane bana kimbateke no apesa bino député boko voter na kimbateke boza calme bo voter n'importe qui te bo voter mutu moko te bana teka ba fufuna kikwiti ya psito lo baranyoso soki na mama musique to ça pour bauti ko noringa na zi trophée funa ke tikela ngo monsieur la mère mbende donc on benga ba chroniqueur ba ke ndo tika nga to sa cortège na ke tika monsieur la mère mbende trophée mais vana ke tika trophée na ke tika trophée na karnanga pour beaucoup mango Niamakor na plaque tina sima Niamakor mais c'est la même mende na zoko tikelo trophée pour ça mutu mne na mboko ba boya ko ba bioti so bo mona nganya Niamakor na copain de vie on idéologie vie on donc mingi olo beati vena ngaza kariba baba sur l'honorable Raoul Itono vena ngaya solo da clôturer mission na yo Santiago Mokonza Bazombo vena nga Johnny Merco mona ngola solo o bena ba ta fiche ta bon você beau on a nenga bangola você beau nenga ba portugais ba deposardo ba retirada tout ça ba retiradia nyoso bolinga wata ya bino yangwana chose anniversaire ni retira watana betala et to fils asalelo coucou ya vidéo et to fils est fali ba salelo abongo Niamakor to komi te et tout asali héritier vidéo
est-ce que eto basali lo bongo ya chalanga le moins 500 na baeno ba mikolo ndete osukula ka nzoto ba ozwayo nga nazo désannoncer ba ozwayo 500 tokomi na suka tokomi na suka émission na biso bana poto bamona mikolo masanga mbila ndeko yako tekela yango koto yo kala so bakati émission ba yako tekela yaka nango mati koto po bat bamona popola l'émission ni moko tokomi na suka émission na biso na okata te sans que napesa ya bangai ya kati ba dédicace na bango na obana mon papa mon 2G mon cordon mon président Lukman Moudingumba merci papa ya Babi Mboli agence Badem talara Nyamakor yeyo agence Badem obwaki te agence Badem fait nanga solo la mona ko tinela sona décembre to feta kitoko na bana donc ça la bien fait nanga Badam fait nanga nabi ba koli zoya mais ba koli wana senga ebimba grâce mbisi yanye na agence nao pour niveau ko freta ngo ko fango ko ya bien faut pas rappeler fait na biso désolé London ex Congo distributeur donc désolé à London hein ex Congo distributeur to bando boka déjà ya Babi Mboli agence Badem oversi agence na biso ezalaka soki tozwi na zwandere ndeko azomela soki na ebite soki zani nelo azomela botala rara babenga ngo vin de palme vin de palme masanga mbila vin de palme batela sola banzete ça moi bien moni moi clair na bita 25 litres gagner donc nakuta na Nyamakor azala kabo donc azokata katangai ya Babi Mboli agence Badem oversi agence na biso de la raso qui tozui yango linga bala somo mobile boyo benge dingwe apesa mabala apesa bana donc agence na biso de la raso qui tozui otanga biche kene na kosokola tosi dana Nyamakor la vara déjà carré na sablo ko fasa la Nyamakor tika ngai na des annonces Nyamakor tika ngai na des annoncés Nyamakor tika ngai na des annoncés agence na biso agence Badem oversi ezalaka soki tozwi biloko na yo tokomisaka ti na porte ndaku HM Henri Modogolongo les Canadiens le motivateur sponsor officiel il y a émission et puis il y a site internet na biso maman Marie Madeleine Madilou na Suisse merci maman na ba conseil na yo vraiment ça me va droit au cœur ya boye bazalate maman vraiment merci na ba nini ba ligne de conduite na yo pesa kingai Ravel Boyenga Rav 4 Masananga na New York Emmanuel Moussafu Korega le grand couturier Nangola, Magabi Nangola, ya Maï Maïnga, Clarence Toussevo, Katia Mabeka, la star Cayenne, Diamant Vert de France, ya Jolie Mabeka, Mokonzaren, Nani Nabosani, Ndeko Snege, Lei, Aigle d'image, Nassima Caméra, et Hermine Mafuta la Sochi, Ngana Bino, Tokutana na prochaine émission. Pour lelo bye et bon s'abonner massivement na chaîne YouTube Nabiso Info Plus Bozala jamais déçu Moustapha Malembe Info Plus bana poto Saki alingi atala émission ya kambangu Info Plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala Info Plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka Info Plus tala pe mona Info Plus otalaka